nakobombela yo te famille na ngai bazoloba na ngai mwana mutu akozala mwana mutu babenganga zoba nakokoma nzoto na mwana mutu bakoyebisa ngai libele yango nde mutu ekontaka fufu lesa mutu fufu ata ndenge nini nakosutuka akoluka libele melisa ye ngai natali liloba na nzambe oyo ezoloba na biso ndenge ezoteya biso bolingo nalobaki te tika nabokola mwana oyo alobi papa nabokola mwana ngai nateka ndunda ngai mpo mwana oyo atanga bauniversité mwana oyo papa akoli aju mosala mwana oyo alingi kosalisa ngai te mwana akomi kendo tuna etat d'âme na ngai na baeglise papa nayebaka te passion na kati na motema na ngai bien aimé dans le Seigneur epai nazalaki nayoki malili na nzoto ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Maman mususu ndenge moko abokola leki na ye kutu mwana kuti na libana me oyo abokola leki na ye azwi na vie ye muta futili leki na ye biyake na poto ayebisi leki na ye ngai na lembi na salisi bino mingi kasi sunganga mwana zotanga awa minerval ezate salisanga otangiselanga ta mwana oyo moko yoka réponse azoloba na yeki na osala mote mama lobi kanisa tabola muna sala bien aimé leki na yazoloba na ye ozalaki obligé te osalisa ngai ngate muna imposaki yo akatela telefone kwa bolamu c'est très compliqué na mona tata moko na monga fula koma na mur ya munene ya komi bolamu zoba na tuni me problème nini abia pasteur makambo na mona na vie okondima te ondima te na mona mwana moko azolela nzala mwana azolela nzala pasteur nakamati lipa na pesi mwana tango alelipa kotake libumu pasi mwana wana ke kukufa pasteur oyebike baya kokanga ngai pona nini na pesa ki elipa ngabite iya lobina na magistrat na moni mwana na nzala na kanisi na za moboti na salisi mwana ngai na pesa ki elipa te na intention mususu magistrat tuni e question alobi bata pasi nyonso to bana mokile omonaka bango te kaka mwana wana nalobi na yo alobi amisubila na bilamba liboso magistrat azomona ndenge nini kamia makala fakene makala nini ezomeme na makala bolamu ya salaki et c'est ça la vie est trop compliqué et surtout que l'amour qui nous est enseigné l'amour court tout l'amour ne soupçonne point de mal l'amour ne fait point de mal bakoyeba yakwa yebisa yo omoni mutu wana alingaka yo te tellement que l'amour ne soupçonne pas il est difficile mutu akoma na niveau wana. Oh mes frères bien-aimés, ça c'est la vie. Nazotea mutu moko zolandanga na douleur na kati na motema ozokanisa bola mosala talepa yefuta yo na ebi mutu moko lelo atikala locataire akonda azwaka muninga na ye atiaka ye na oyo ezali lupangu na ye moko sombaka po muninga wana babenganaka ye muninga vandaka nzoka si ya changea makama mikanda na lobi na yo akenda même kozwa certificat d'enregistrement atia lupangu na kombo na ye oyebika muninga tango azoya akoyebisa ye ke bon ovandi mingi naki na besoin de récupérer lupangu na ngai aoyebisa ye lupangu oyo wapi yazomonaka neti black alobi na ye tika baje bien aimé alandela kasi ndenge wana mpenza ti ndenge wana ekomi makambo kosamba nazoyebisa yo muninga wana aganya procès est-ce qu'il faut tout ça la kasubolamu te na vie ça c'est un problème bien aimé dans le Seigneur c'est trop sérieux makambo yo c'est trop sérieux viens luboya mais bien aimé naza kwa puye me ozali mateya oyo mingi na oyo ezali bandakisa yo kutoyebi yango ebele kolekanga akosala dans une société abandi ko préparer oyo ezali retraite na ye azotala lire société ezokendela bien aimé dans le Seigneur nde na boye abandi kosomba babiloko na ye alobi soki atia yango na kombo na ye ndenge mboka na biso ezali baoriske balandela ye azotia na kombo petit frère
conditionné na ye bien aimé avant de quitter ye a quitté déjà où la société tant ye pour récupérer biloko na ye leki ya boya leki azo yebisa ye que non eloko ezawate biloko no seza yanga na lobe na yo et comme makambo ko samba o yebi que même famille et ko côté la leki na ye vie luboya kokango te luboya kufa akufa Josaphat azolela Josaphat azo comprendre te ce qui bati mususu oui to zo comprendre mais na lobe tango azo pesa précision alors be bato yo biso to salisa na vie mutu na pesa mai mutu na kamata elamba na pesa mais si malobi ye mutu atelemi po bana ko bungisa ngai mokili ezalaka na oka bongo ezalaka bongo mama moko na yebisaki mama attention mama soko continuer okotika bana pasi ya mama abunda na mobali azala na eloko te voiture ye mutu asombi pour que mobali na ye azala ta mutu mais mobali azwa voiture yango akoma komema oyo ezali likangu na ye ya étudiante ye kutu awela bus mais nzoka nde voiture ekoma kotika oyo ezali likangu na oyo ezali classe peke na kozwa ye quel choc na vie mokili ezalaka nango kabongo moto oyo omemi na kati ya cope ye ndaka trahir yo lelo ndenge oza boye balingi soki osentir yo te mpo na nani moto oyo omema non c'est très compliqué mais bien aimé dans le Seigneur nazoloba na yo nsima ete Josaphat ayebisa nzambe makambo oyo yoka naloba na yo nzambe azalaki d'accord na yango te nzambe azala d'accord te pour te dire que nzambe nano azala oyo ezali elongo na baingrat te Dieu n'aime pas les ingrats na vie yango nomoni Paul aza koinsista soloba ke soyez reconnaissant Dieu n'aime pas les ingrats bien aimé yoka moto nyonso tu oyo aza na kati ya makambo oyo mama aza na mbano na ye nzambe azoyebisa Josaphat bozala kimia namoni pasi na bino bozala kimia omoni na bitumba oyo bino bokobunda te boza na eloko akosala te na bitumba oyo nga moko nzambe na korekipere na bitumba mosusu nzambe atika bango babunda na terrain mais nalobi na dossier oyo nzambe alobi ye moko atelemi mpo na nini à cause ya ingratitude omoni vino pa lelo c'est de l'ingratitude kombo na yo ezotambola na mbebo ya bato kombo na ezotambola na mbebo eya na bato balelaka butu moi mpo na yo voilà tokoluka bandoki partout mais zonga mitala nalobi na yo Jacob il fallait kaka ndima kokita 7 fois asengeza ou pardon na ndenge ya normal boye même nzambe a compris soki ndeko na yo ezawa tikalika na pasi wana motema Jacob ekozala pasi bien que nga mutu na bongisi makambo wana mais ekozala pasi fozonga oh mais bien aimé dans le Seigneur oyebi bato bazalaka bashigolo azolanda mwasi mpona mukanda azolandela mwasi mpona mbongo na ye ma frère alingi ete tia na mutu na yo yokanga batimolaka jamais libula mulayi esika bato baza soki yo moko kwei na kati te bana no mutu akwea na kati tiango na mutu na yo tia na mutu na yo nayebisi yo ndeko mobali moko bavi kaka ya pasi alingi mwana mwasi alingi ye ndenge azalelaki na pasi na ye mwana mwasi atangi klasi te mbongo bazopesa ye atangela klase yango atangisa mwana mobali atanga nayebisi yo asala oyo ezali droit na inekeni asilisa aju mosala na société moko ya monene ya mboka oyo mwana mwasi ateka bamashine na ye akoudre mpo kaka ndeko mobali atanga adeseva oyo ezali famille na ye oh mes frères mwana mwasi abomi nzoto ya koboma ayebi ke mobali nanga soki asilisi mwana récompense ekoya me mobali asilisa akoyebisa mwana mwasi ke ye akobala te mwana mwasi oyo aza na niveau na ye te c'est-à-dire fiancé na ye niveau eza na se makasi il faut bala lokola aza licencié na droit il faut bala mpe kaka licencié bien aimé mwana mwasi alela akanisi nayebisi yo basacrifice nyonso to asala mpo na ndeko eye moto azofuta ye ndenge wana lelo nazotuna question récompense nini yo opesaka na bato eza eloko bato batiaka kate mwana mwasi avandi na ye yoka
nga na yebsayo akezo fiancé na ifo babalana basali mariage moko bien aimé dans le Seigneur en marbre yaka kotikela oyo ezali mutu ya boya invitation oya tika ya vanda na ye ayeli invitation oyo kokosanga te na reconnaissance tala sorte ba reconnaissance naza reconnaissant pa na yo quand même soki na kanga na koma boeza po na yo ndenge nazobala en tout cas na kotiko boite foya mwana mwasi alobi merci na koya pe ebisi ke cadeau na biso ya munene yo mto koyela biso ngo cadeau na biso ya gâteau to kolia il faut ezala yo en guise de reconnaissance mwana mwasi alobi merci na koya dine même mwana mwasi akenda pe ya somba gâteau ya 4 étages aya na gâteau batu babeta maboko o bayebaki histoire bazokamwa babi mwana mwasi aza na motema esoka nango bakamati gâteau bale nazoloba na yo batu nyonso baliaka gâteau na fete wana bakufa misusu baresistant me batikala na badefo nzoka mwana mwasi akende koempoisonne oyo ezalaki gâteau yoka omoni vengeance ezalaka répond moko eliamaka froid nayebisi yo moto oyo avanjaka likambo na ye pasi yo opesi ye na motema azalaka na patience akosakana te yo moto mesana kosalaka bato bamabe ya modele oyo ozoyeba te ozalaka na problème na nani obimi na mwana mwasi ya bato to ozokende opanza sango fille wana nasakanela ye merci moyebi te retour nango ekozala ndenge nini nalobi na yo bengra nzambe mutu azwaka bango en charge tala yoka ngai omoni bato lokola bajosaphat oyo baza ebele baza bato ya kozwa na bango problème te omoni sorta losambo oyo asala bien aimé zonga tangango lisusu bien abandi korapele nzambe yo zala juste juge entre ngai na mutu oyo yo zala juste juge nzambe okatela biso likambo mutu oyo nga nasala malamu na vie tala lelo ndenge azofuta nga nzambe yo telema mpo nga nasala nga makasi te bien aimé priere yango babengaka ngo nsibu na bakongo nsibu nayebisi yo jara bapriere oyo erataka te yoka mutu azolobake ngai nasala nga makasi te nzambe naza faible yo nzambe telema okota likambo oyo bien aimé amibendi atikeli nzambe esika omoni sorta priere yango nsibu kombo nango tala konzo mutu kaki nwanina nazoloba na yo priere modele oyo mutu alobi problème eza nango te na mabe osali ngai problème eza te me nzambe ye moko akota likambo yango akata yango kasi omoni te nzambe arécupere bamoko situation pour dire que ok yo ndenge oza wana josaphat yo na libota mutu akobunda bitumba oyo aza te botikela nga dossier yango mama nakomi na nga na suka ezawa asalaki mabe ezawa alobi na oboma ndeko na ngai mpo na pasi oyo apesi ngai nakoloba na moto nyonso tu oyo akomaki na niveau ya pasi moto akoya kosalala ye mpe memaki yo loba maloba moko ya pasi retire maloba wa retire kaka ndenge nazoteya yo banda koretire mokili ezalaka nango kaka bongo c'est ça la vie ozalaki na mobali akei oyebi eloko esalaka pasi ayebisa yo quand même pourquoi ke aloba te te bato bazotuna yo mpo ozoyeba te enyokolaka obandi komitala estce naza sali te estce amoni nini aloti nga mabe to eza eloko nini mama papa omoni pasi yo ozoyoka wana eya bapasi biso toyokaka omonaka mondimi moko boye amonanaka nesu te oyeba te malgré tout ce kosala mpo na ye mais ye moko adeside na ye bongo ye moto ayebi baraison na ye ye moto ayebi kolekisa tante na komipesa pasi kolinga te kozala juge parti non sala lokola josaphat bien aimé priere ya nsibu nzambe na lola nzambe na bomoi
kaka ndenge Josaphat alobi nzambe tala bato yango yo yebi nzambe na tikala na liputa moko pona mobali oyo nzambe yo yebi nini na sala na belle famille na ngai lelo tala ndenge bazopeyenga. Je connais les cas des noms, hein. Hey, heureusement quoi qu'il y a beaucoup na Kinshasa, ouais. Amona makambo na ye malgré tout asala na belle famille muta manka ye respect mo mwana moko ya muke leki ya mwasi na ye baso yebisa ye loko ni na malongo sala bien aimé lela njoka nde atinda bamituka na famille ya mwasi oyo famille na ye kutu bayebite mais nazo yebisa yo bako manke ye respect boye pona nini parce que azalaki sur le lokote azokoka sur rien bataka mpono ya telemeli bakari ya baneo ya se tellement mouvement ça sauté bien aimé ba wanga na ye ya vis-à-vis ba benga na ye ba yelanga yo tala mbiaka mobile azo toka na yebisi ekete yo ndo yebaki te esuka kana ngo kaka bongo na place yo bana komi pesa pasi te yesalobi epai bayambi yo kotalia mela epai yo balingi bino te pupula makolo bokamata poussière ya ville wana botikela bango. C'est-à-dire qu'on linga ba charge te, na yaki esimbi te, lokole simbi na ngote, promesate. Nina ko mema mikumba na binote. Mikumba na ye tikela ye. Yango ya sosolo ba pupula makolo bien. Koti ya charge te, pokuna ba yambi yo te, ata kote mususu, makolo na yo fo zo possession. Nzamba ko ba ko telemisa yo, ata na ngamu mususu. Konto muntu kakinwanina. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur. Nazo lendi sa motema ya motomoko soko zalaki déjà na kati ya processus ya komelaka oyo ezali ba phosphaligel ya komelaka oyo ezali ba kisi estomac nazo loba na yo fwe katana tika dossier na maboko na nzambe yo zo reconnaître que quelque part et lokonga na sale ezalaka te na ebeza na mwana mwasi moko mitumba ikona garçon moko déception akokata mitumba omoni charge otikala nango. Voilà. Merci. Maman Tikolela. Tika kolela. Vie ezo continuer. Maman. Tika kolela. Nous ambaza. Aussi longtemps que l'ikolo et kozala l'ikolo, c'est kozala kanase, la vie continue. Mutaye bisuka makambango ezaka nzambe. Zwa makasi. Ko bese brate mon frère. Ko bese te na kuba sala yo, ko bese te. Choko zwa na niveau famille. Ko tinda biloko yo ekute loko ezate. Na lobi na yo wi eza pasi. Pilipili na munoko muninga. Mais tika na loba na yo nzamba tindinga na ya ko yebisa yo. Ko landa te même traitement o baza ko infliger yo lelo. Ko landa te nzamba lobi yo ko bunda te ezanga una bunda. Konzo muntu kakinwanina. La vie c'est une bagarre contre l'inconnu. Des fois et c'est qui yo bambala mususu et yaka lokola adversaire et bando compliqué. Mais s'il faut changer arme d'épaule, changer. S'il faut tailler chemin sur les rocs, tailler kolembati, kobese brate. Merci. 00243 89 40 922 00243 89 40 922 00